Chaba na yekote chakanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanique kolina na ya diama Gisèle Oumba nana lobe yo mon amour télé fortifié de mon corps en cas de rechute alinga kana bondela kai lokola bébé ya moi ekila monena pesa kinga ngumi asuwa yeteo paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisèle Oumba nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Oumba diamant noiré. Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de Ernini Bokota, la Gisèle Oumba, diamant noir servante Nabino Ndenge Kolobaka. Bozan antenne Nabino ya liberté d'expression avec Gisèle Oumba, diamant noir. Awa Ezalakande, ba vérité, les lots ont un problème social. Toye comportement makambozo leka na communauté na biso congolaise. Banani wana ba baby simboka. Sans plus tarder, tout le bamilité, tout pesi honneur na maman. Bonjour maman Nabiso Irène. Bonjour maman Gisèle diamant noir. Bonjour maître Churamboma. Ah Gisèle, en tout cas merci, félicitations à Moussa, on a un peu au micro na yo. Tout ça dans 100% social. Bon vouloir surtout aux social et la politique. Merci. Oui. En tout cas, bah doit comprendre mais les loli kambozali à tout ça tout le monde na communauté Nabiso congolaise basi à théâtre. Pour moi la bonne que musique ndenge nini bazo bebisa mabala ya basi ya poto bazo lela pona bino basi ya théâtre totuna Irène Kidia déjà avant totuna na wana tout qui est non malembe okenda ya Irène Kidia bazo tala déjà babi ozo leka suso leka kana ba théâtre mais na émission tozo monoté depuis yo maman ndako fandi mama luba na balanga diamant noir nazala vraiment nazala penda tala kandizala robota imo kubota poto ndizala robota libala en plus tika bana classe ils ont mutu de ils ont pas mutu bien sûr ils ont mutu on nazala mais nazala papa mbote belé gelor biloko oh gelor mais nazala vraiment ozali Maître Chura makambo na utoloba question to tuni koto tika non irena lubango te to tika yo lobano liboso makambo ya basi ya tete po o maître lelo to yambie muta politique te maître Chura mboma mibali ya poto to yambie lokwa mibali ya poto ba désordre bazo sala penza na na biso basi to bandino na likamba basi ya théâtre tandi bazo bebisa mabala batu na poto bon basi ya théâtre bazo bebisa mibala batu na mibala batu basi ya batu to mibala batu mabala batu je ne comprends pas neti pesa un exemple moi sini et beleti to ko tara na na otanga ko tanga ba moto de Londres azana ngake mingi na pisi mbote mais ils ont la sens na bo zela na banda ko trahir bango non to na pro moko ba mibali baza ba irresponsable les hommes en général sont des irresponsables na bi ke ba kon vouloir nga mais lelo pe na ko trahir bango non côté la na non côté ndo be na pesa pro moko oyo ba mibali to za honnêteté na banda ka pro moko oya ya pete au moins mobali tala na honnêteté na biso mona mobali va ina mwasi na ye ndenge yo zabwe o fa ina roda l'ombre au moins na lobi tele solo na na mwasi na ngamo na Aubervilliers na na ngamo na mwasi na mona Pantin na mwasi na ngamo côté à Saint-Denis normal sans respect normal mais yo soko lobika ngape na zaki na moko na ngabo bitumbane ko sila te timu kiliko kufa à tel point de honnêteté to ngako dominer bino to ngako ko imate bino or bino ko sala mapo na ndenge wana te bino ndi boza victime biso te biso to ba escroc ni bali tozo mona poto to tambula baza ba escroc ya ko sakana te ko la te je t'aime plus que ma mère na la raté ce qui na mono ya ko kuter na buto la liki ko sakana te refléter donc eza nango biso ni toza mabe mais biso toza mabe pona ni utala kaya nani ya mutu nga du check pareil ans ba ye na ye bela balongone ki sasa tia komia na poto tout le monde s'y a ça mutu yaki na écouter ba te soki aluka mongo ni to kanisaka nini ansi ndenge mo ansi na to wana ansi du check de Londres ku na ko baby sali susu ma be ko leka oh mibali kaka basi te basi na bazaka ba victime bango ba tuté na tikio nazongi kota mama Irène bino ba fille théâtre pourquoi bozo sa bongo ko bebisa mabala batu parce que moi si wana ayoka ki passa ki ozo mobali na Kinshasa ye na yawa akomi yo olinka mobali olingi kaka wana mibali be baza me bango balinka yo te mettre le bika bino en général
Non, pour me dire qu'on a fait na tête na okota na kati bon. Ko bebisa moni na kino na nditu zani ba kimi wana ba sebi so peto ndosa ba masulu wana na kini. Mba mso ko lingo na poto maman. Ba on a ando linga biso na poto alobaka que non je suis divorcée, non zia possessis boyena nga mamba na to kabwana nga na lingio na bala yo. Ayi biso ba vérité penate ba réalité penate que non. Ba na procédure à divorce. La divorce voilà. Yo yebi na otisko yebi sa neti nga bon oyelinga bon na yebi na pona za la poto ti. Na yebi te ni zulika. Tamba alobeli bota kamba ndinga sala azala na yo afutela comme sundaku boza vraiment bien. Yebi sa ngasuko. Na yebi na ngati menga na kwa na ye na ndimbi to fa na to fanda ka mo pe bali yo bokela mama niveau makamba likolo mais yo yebi lo monti mais après on a mo sine ko tuna ba niveau poto koto yo ayibi téléphone numéro téléphone ko benga ko finga ndo ka mtu bazala kanda ko mona mo sina yi mama bana na ye vraiment mais pas no amema lo mususu nous la victime de quoi ndenge bon to kwelela ma vérité yo le bat bele poto ba ina ba fete ba ina biso parce que maman ni comme la biso na yesa bande ko maman comme la biso na comme sur Afrique ils étaient biso mo volonté ngale tinga na ba volonté la mutongo ti yimta yeveranga yimta lukinga te me pa ni luka ki ba tate rose kata mo ba camarade na ba ninga ozape na bat bele so la na poto ti obengi ta ba tumso ba Edgar Mokonzo tuni atapo yo yebani oza moto yebani quand même osaka déjà théâtre bat basola na yo obengi ta obina benga na ta oasis la beauté naturelle aza poto mobimba yebani otuni atati maman idée pour moi oza penate parce que il ne faut présenter un souvent deux personnes na niveau koto et poto koto que non atena na masala za puta soano e motu na zati to benga na ka wande la sava mais sur présenter pas mutute ezalaka libala ezanga na yipsa na okubuka suba kwana maître Churamboma mais na biso que boza basi baza ba victime makambe bele ce sont des aventuriers nous les hommes moto so kwa kendaka na kisasa wana ezaka katoza na problème na madame basi apoto baza très impoli basi apoto babengana ka mibali na ndako basi apoto baza mal éduqué basi apoto omona basi apoto baza na bana 4 5 tanga zali na mwana moko impoli mwana mibali impoli omona mso bango ba yaka to kabula ba chambre biso to kabula ba chambre ngala la na salon yala la kut na chambre sikoyo omona mutala la na salon dans la chambre mona butu ba manœuvre militaire ezo salam bana bazo bota mani bale ya misatu ya mine metama okitana kisa akebisa asa na raison ko oyebi mutute muteko ko so lobike nazana moi c'était donné au premier divorce na au moni pe pour passer ça papier na kamba na château rouge papier divorce ezali ah bon ayi nango surtout ba faxero baza ba mibalo bala soka sa ya va ya ona bonga mi bien ayi nango pa la kiso akosala ni akosala ko ta moni ka na moni mobali ayoki pe doléance on po to lela na kisasa to kosa makambo tu mbele wana kisa lokuta et puis sur lundi biso nous on a désordre ah imagine toi ozana moi si na ndako ufandi na ye on se conformer na moi si on a te molingo que le moi si mususu pour occasion ko se conformer pour bino basi nyo surtout na bozali ko lo moko basi nyo so mokili bazaka tata mo te ba bi ya poto ndi baleki mabe minkole te biso no bala poto toza mabe pena o sakana te mi bala poto toza très mauvais talaka ba service to rendre basi na biso et puis basi bazaka mo net par rapport à mibali mobali moi c'est ko mabe à partir à mobali nazo pe sabino na bakisabelema omona kate muta diamba soka zimu ba azumo sina ye ata mo sina ayebi ko mbai na mela diamba ko couvrir ye ka pour moi c'est so ça lingi bino so lingi ngo linga ro da l'ombre wana bozaka na limite mi tout mi pesi ti o ko zwa libo o ka na béton ndo ko se ressaisir mo so tika na bana mi balé bana mi sa puis mutango escroc wana ayaka kotala ni bana ayeba ka kutu te balala ka ndenge nini kaka na munoko j'ai mes enfants tala ubi manga mususu na tokinde kaka omona mutandi wepo mona telemela ti pantalon na restaurant pa mbutalombi tala ndenga so commander irresponsable bana kutu pla balala ka yebite ndako pla bazaka yebite mais soka kela kisala réussi batabi naza divorcé mais mutandi ngona ta bali 15 femmes au sani lo mote te mais siko neti kao tozo balelo ndeko na biso en tout cas Charline nga na PC mbote na musika tango bato lobiki aza mwasi mabe poto zo mona ba vidéo zo leka pourquoi eloko ekomique problème na bino ya ndako bimisi yango na internet pour nini te kosola ngo kana libande komika likamunyo surtout na réseaux sociaux pour le bakinga na za mobali malamu ta musuna sala ki mabe te moi sona mutaza mabe mais beaucoup na bana mi bali misatu et yo lobiki bino na Kinshasa ta musuba fi musuba iba te mais est-ce que na kawana ba fi wana ba yiba kiteke ndeko wana mwasi avanda na mobali ne déjà na ndako baza déjà na bana na éviter mais ayebi que José a marié à la mwasi na bana yi ah bah José ne le nombre ouais
on a battu il y en a du check na c'est le jour on a battu on a pas biso makabona ba moni ba biso réputation mibali makasi batela misato eh baba ndo na mibali na kasi ngai nazala cadre mobali ngala yule wala kora moi singalo wala cadre mibali bon niti kamona ke no le jeu de Londres et bimi libanda place vraiment na éviter ndenge na bimission place vraiment na éviter na bimission pour ça mamususu na couple awa tout si ça mobiso mona ndako pour niti ngalo barango toi de ba mama to kuli to bali de ko boto dala mibali na ndako na koma kana elo ngala koma kanisa ka elo mama sa zo ba mama biso ba fanda ba ndamba papa biso ba fanda ndeni biso papa za ekutu star munene mais au mona mama penda fanda zo goita faina mwasi ne na mbayi ne bazo fanda ka bazo fanda ka mtema na poani mais pourquoi pas biso te pourquoi biso ba jeune fille to ko ka mtema te so mbala salibwe ngapina salibwe to mwasi non photo ka mtema to mesana likama juzinde bima bongana nga ekamsange lekelanga esala nga vraiment passe esala nga passe mais nga vraiment le na osenga mama soko permettre nga de bien sûr Alice le na osenga vraiment surtout ba comédien na ba comédienne maman Judith boutique on a ndenge komi deka au cas Charlie au cas de Londres on a et ça ma be makasi ils a réputation na ba en plus boye belo moko ndé bo ça maman moi na José ana bana na Charlie ba bota bana Charlie beaucoup plus to me kapaya ko kenumi vers éducation bana bisu oui José ba kaboy na Charlie oui bien sûr problème toi ça vie na yi mais to pesa ba mon chance tout ce que bon pe kimia pour ni comme o lobby beaucoup na ko finga bo finga moi sabat to bo finga de Londres non ngala bonga ko finga chala tam ko mo kwati parce que moi si a don fo enanga aza mama bana bisu na respecter na ko respecter ke loti lobby c'est quoi bande ko bazo finga na ba finga e po asaline tinini po azaki mo sali bala bali na mobali ni bavanda ndako non ndenge irena utoloba eza biso mibali muto fautif soko swanika na mwasi mukie moi discussion mukie olobi yango pa bato no swazo ya makamaka kasi ba yebi yango kaka na likolo boy porte moko efungwa maki muto moko azoloba soki mwasi muto aloba kite seke mobali mais la plupart c'est nous parce que biso to ba plaintif pour na kolela pe mabe otos omoni mwasi soko ya committee na niveau ko boya mobali ba kabona to sala ka makamusu mama eza insupportable na basi bo mitema nga zana ba camarade muso abimaka vendredi ya kozonga lendi na tongo mwasi na ko supportant mon côté vendredi lendi mutu moko to ayebi te ndeke bana batangaka mutu moko te ayebi ke akenda ta école bana ata rendez-vous bana mutu moko ayebi te obizana na seka mukolo mususu ba mwana ngai fallait ba kende ba bimaka bakenda bisika mo fubo ke na accompagner bango parce que na kenda ko accompagner bango trop ndisika na ko accompagner na kenda ko na kuta ka mindele non na mona ta congolais te ba congolais ba yakate de tout ce que me makambo yo ba kongo to zanga ba innocent mais yaka na nganda ntaba yaka esika ba restaurant okuta bato na baza ba pres yana so lobike makambo ba mibali bazo sala basi na banda kulelo omoni biso doza ba champion ko sela basi makambo doza ba champion na bisaka oko na ko couvrir na ko bimiselo ko mo olali solution so ni mwasi mususu et puis le mal lango yango na muto na lobiki ba mibali na biki ba ko vouloir ngana biki ba ko kola mais ozo ba mamba solo zo oko so ki asalingi mobali so ka salingi mwasi mususu yiba ko komela ba problème biloko aliaka chaque jour eko mabe ata mungo elekaka chaque jour amona yango bien akoluka lukela yango problème bilambo lataka chaque jour yoso na on cet exemple biso ngala mobali na kolinga mwasi muso alati mini jeep alati la moko aza mpe dénidé comme ça na osepela mais mwasi na ndako kolinga lata bongo te oso comprendre parce que tant kolinga lata bongo te il faut pe o même mwasi na yo na ba dimension oyo yo zo sepela mais nous to vaka trop masqué yango to za basi bazo supporter obika po basi bakufaka na AVC te nete so omelaka nini mais bo supportera baka na ba te bozala ki so omela so mbala ke musala mais siko eloko nyezo sala ki tombo ke na kineti na kini bongo okyolingi mwasi mususu foka ko ba mabe ya mwasi otiki na poto ezaka bongo po mwasi alinga yo et siko tala chose grave oboti obibi so mbai to kana respecter obibi so so oboti na mutu mwana wana alewa zo mela 1000 kilo ko melobi ko koma mutu il faut tous en avoir respect moko boya bana wana obi bana to bota to négligent ndengwa lelo bakoma bato bango pe nzamba pesa bango grâce asunga bango bakoma bato to mokena kisasa moindre des choses le ba vérité tala fuza moi c'est sur le gars linga to sur bana 20 a linga na ye le bana yeke na sana situation telle ato kosi ebimaka d'ailleurs moi c'est malam so ça comprendre ba biso mbala ba les secondes ni benga kana alingio na 12h bien yo benga kana 1h0 o ka téléphone kana escroc les gens comprennent que et puis deux sims tu as des sims 3 sims ah bon oui
ni ba mobali to kana ba 2 3 sim na zo ba kutu ba champion wa ba 4 5 après sur mususu ya boma mususu dit no panza sa Congo ye kutu Edgar mutama pena makamona ya zakata na 4 sim donc après ça rabasi après sur tant ko benga comme 0 ba kangi po azana merci yango no moni système to kana na kisasa omona ndenge ya zolo mona olingi mutu la kisasa ayebi ndenge ozwa na poto te ayebi mangamoleka na poto te yo ndoko yebisa ye po ya linga yo siko tanga lingi yo nzoka ndiyo kosie bozana po msona mabana ezaka po na makambo ba mibali mususu balingi ko na makambo mbonga basi a contrôler kate azaka makambo likolo siko moi ça mona ndeba zo za la poser te ozo comprendre moi c'est mona provision de la moi ça benga na ndako oui mais surtout landeli ba raison yo sumi bali bazala libanda yango na baso moni mobala zo nyo comme libanda be ko pasi na hote ko bisa mawana hote mamso zo futa makamba tsala batu na Londres ou na Allemagne ay ko futa ngona Paris yango zo mato komi mona na ba sa tourisme ba garde midi mobala simbi witi ni masama ya rouge bo 6-8 Amsterdam mona kanya ngo journal to ko moni boko yeba ka zo futa makamba sala batu ko mona za na mutu muka lelanga na konti le popino basi ko le mona mobile mwazo lia na parc tala lipa mune na bime mobile nini kaka azuli baloba na téléphone moi na lia kutu na paleza te ye kala mutu mabe moi si mabe aziki moi si aza mabe te moi si encore mabe à partir ya bisaili ya malamu elingi ba te basi so baza malamu mais sur kana biso na poto biso mba ito na poto to li ko réintégrer na poto te parce que dans un mode de vie na kisa ezaki maman le qualité moi si azali batu bazali yo zaka na mobile na ona heureux dans l'homme parce que yo olingi nyoso yo sala bo ye moi si sala bo yo sko ça ni par mes amis ozomoni kam tozana ngo c'est tout que to kosi moi si batu o mona ta moi si ngo yana awa ayi ko makamu subu zo condamner bango pa sikoyo merci maître Churambo matotu na susu mama na biso Irene Likammuneti toza pena Leona Likambo to lingi makambo ilonga na réseaux sociaux likambo ya Mimi na Charlie to tangi ba kombola mpo tout le monde azolo ba na réseaux sociaux moi to bomba so ezate pozo lobama yi aza muta théâtre tangu yi akomi lelo ko ba ngana tali ba vidéo msolo ba kete yazaki na ye mwasi awanga na kalobina za mwasi ne te aza yebie nanga aza biso to tali yango mais lelo tango asali moninga bon est-ce qu'il y a passion moninga na moni bon na kolo baka ke no ngapi na la vidéo wana mi message na avec ça je crois na Vincent ba c'est vidéo na le bec no je privé na ye OK ba ye ba je to apesa ba boîte théâtre ba nini tout ça ba ana premier na José mais ngapi kana yo to tele kana na mona kiana et après de ko yo ka no eza mamu ya o José balié o boina boy nga jusqu'à na lo babo mais nga mono José a grand frère nga za ba ya auto nyo comme bino mutu boye bina to nyo comme ça mais ba José baba ya na biso ko to sera même pas nga na te José bisanga ke no te ke Irene pour to sura to benga na lo bito benga na ye non te bisanga Irene na za be na mama Mimi boyo kana wi eze sulu e boina na lo bine lo morote po ben pe mutu monte to za akof mi ke mama Mimi eze sulu kana to zo yo kana so iza pe ya ndi za bongo Mimi amo mwasi amo mbalti aibike José azaki na mwasi na ndako babouani lelo ke mwasi babouani na José pour na yui yemoko Mimi a conscience ni et ça la personne nous a tout le temps José aboyana mwasi ne pour na yui José aza babuti na Charlie amma bana bon to éviter fiza ke babouani pour na yo wana ndi mabi Mimi aza ndeko na ngapi ami ndeko na nga mais wana ndi suko ndi mabi wana mabi on a couru bakango wana vraiment na banza e komi na matoi na epenza bongo ndeza mingi ngala no ba mo vérité za bo ayebisa ye mwana mwasi wana yebake soki salami bongo pona ye lobi ko sala ndeko ne mususu bongo biso mbai to za bongo oui biso to la bongo de soki to zito monter yo kundengo na même yo to yelo kanisi nde yo za mo centre yo pour zoka le même coup wana donc pona nga attirer et maman na leçon ya makasi pour mobile na ebisio mobile za moanga ne terrain puis le kuta et terrain banda mokile banda tout mona mutu bazana kata jardin d'Eden ba tcheli moi si sepeli asali ba poème na ba pongi abimaki na kuita pongi voici cette fois-ci c'est les machins ayoki bilengi nyo surtout wana tango le sumo ya teno nzambe ngai te moi so pesa ngai c'est toujours comme ça avec les hommes moi na osepela ndeko nanga José alinga ba eto au moins moi si so boti na ye bana il faut ba ko bomba mutakala no yo benga kango il faut que vous allez très souple na makambwana eza pona ba congolais pe mibali nyoso toka en général ato boti na mwasi na yo bana taza mabe ata subaka na mbeto ata zandoki yeba opesa e valeur devant oyazoya parce que oyazoya zo mona na ndenge oyo uto salam aza pe mutu
merci vraiment wana tozokende toujours tokende na likambo oyo ya biso bapeuple congolais ezaka en général ezaka bango te mpo nga namoni ke vie ya bato eza étalé na réseaux sociaux nayebi te pourquoi secret na couple eza susté tokomona nyonso nga na otuna pourquoi ekoma ndenge oyo nga loba ngo ba jamano ni nazala awa eza na vantar te eza pe comme laksa te nga lelo so bomoni nga kena na problème na couple nga ndako na ina on internet boyi bango ko bomi tunsa mate bobenga ka pompier boke tika na scène pepe ya poto oui c'est que na mobela maja mutu parce que na ndimi kuti na problème na ina mbai na zo bonza ba makofi bomo ngata mkomoto na le ka internet ke nga bazo betanga bazo nukula non na adia mama na ebi na osipote nyalo mama vie na nga famille na internet te parce que na dena bana ngai bana poto bende baza bakota kota batala pina na nga jeune fille batala ta bloka bon c'est pas bon mamu suti ba ko bomba niveau ndako to solo yango to bunda rapé to solo yango to bongisi esi na za ate yuka so mimi internet ndete pesa une solution eza buzz ok to ba do finga likamo ko si ya no nukite eza buzz mutu salingi koyeba na likambezo kuma na réseaux sociaux parce que basi to mibali bazoka ni sondire la chèvre de monsieur Sege matiti ezaka musika kuna nde etiraka biso etiraka attention mutu moi sazoka ni sondire mubali azana na ndaku nde aza mabe oyo azomona kuna aza malamu azoka sa makambo oyo azomona na ndaku ne camarade na azomona malamu poto kosana ka mingi na poto omona ngana esa ye na ça par exemple Gisèle ngape na mubali asakana ngana ngate soko za na camarade na yo azobanda ka kosoma maningo yebaka za faible koleka ozo kompa elo ko sala biso mabe yango wana ngaba sakana ngate ngamo bali boy soko tali omona déjà ça côté multicolore na ndaku mona bana bade ya trompe tata différent donc aza ko de faible ya koleka multicolore benga ngo bana tata ali misam donc ozo comprendre donc elingo loba il faut okotisa po comme moto so aloka sondire soko ko mabe couple ozo mona o mama tozana ba problème angelo azati na couple mutu azo moi si to mobali na couvent azata yo tshana ndako okutana kana mutu oya kozana ba défaut yango nazo pesa bandeko nanga yango na remesa basa ba swahili anzamba sala ba swahili basa liboso donc so ovani na mutu yebaka ke na vie ya mutu no vani sur 100% bombaka 40% yebisa ta eroda l'homme 40% na oza mutu okokuya na ba défaut azo ko nzambe te yango tozana ba problème ovani na mobali na mwasi yebake 60% aza mutu 40 on azana nzambe te akokokuya akozana ba problème mwasi to mobali do oyeba ko se supporter muninga po niti couple ine zanga ba bagarre nga ça na masa nga kota chaque jour na kwiti bagarre na mwasi mais couple wana chaque jour mais moi ça vandika moi ça vend bon donc makambo ko na réseaux sociaux pardon parce que basi to ngali ba ko supporter souté soko za likamna ndako no bomba na kata ndako na yo na ebité ponza basala mama na biso kala bino sala bino mikolo ya mwana bwana patience bon yo mokolo nzambo ko mingi te bono ziko ba mama feto landa ndi wana ti yango ni mabala na poto evanda te yango na lobi bino nzamba basala bino mikolo bino mbale nzambo to sa bino kala mingi te mais ba mama na biso nzamba sala bango kala mais na yibité mitema oyo bazalaki nango ponga ndenge na kolabo na monisika tata so so bundate na monisika ba oswana te mais na ndimite ke bazalaki ba problème bazaki nango et puis ba papa kala balaki bino mona akena kobota mipanzi kuna be mona ba mafanda kaka na vandeli bana chura mbuma eloko musu ezalana to nango epa ya mwana mwasi ke bino wana siko to teka basi ya théâtre te basi ya poto bino basi ya poto boliko tia mibali ba 100 mètres yango zo sala ke mibali ata ya ki avana au bien suka na ngakini na kishasa kezo mwasi na yo ba vanda tranquille parce que bino likamukeka bimali banda likamukeka ubwaki bilo na fenêtre voilà likam place zoko ti wana pourquoi botia mibali banda wana vraiment na éviter ma ministre les canaba couple la bateau na éviter mais tu sais que net mbal bozali ndako papa ba na déjà que soit problème au boy au moins que comme ta niveau mo que même l'état penda à quoi avec non le couple fait carbone là c'est autre chose mais tu sais non que ma discussion raniza na banda ku boy na boy ya tili kama na binga na mbali ndako na binga ne tuko po otika après tout na binga ni mbali wana ngana otika siku na juste mbali mususu bosko bana na yo wana siku papa na respect pour na bana non bon vraiment on peut ça conseil pour nous na basi tu vas aussi porter ma mususu komelio fansa mbai na za muntu oyoka suwana ye susu za kati boke mbai lo bana wana za solution ti ko suela o eleki na onyo lokola na za mobali na zo traiter mibali lelo na opesa avantage na basi baza na raison obenga na biso tozana ba comportement moko eza normalité to bengi lo mwa mobali na banda ko bango kutu so ka ya na mwana mobali ko loba te ko na ko loba ko bebisa makamba mais na rejoindre côté moko moi j'aimerais bien si y a un problème na ndako lokola bana bazali boso na ngona kata ndako ngalo lobakata olingi mobali te mais aye fungolele ndako boso na kata ndako mais ndako aza na kata ndako je crois ekoleka bien mais ya ko bengana et comme lika mususu parce que la plupart ya mibali ozomona oyo to bazo telenga lelo na balabala oyo
baza la plupart baza conséquence à obengana mona ndako ba misu baza na raison ba misu pe baza na faute mais le coup la bana na ye bazali donc moi je vois au moins na tata wana pona bana na ye même moi si wana ngala za na camarade na ngabengana moi si na ndako moi si ne ndako za na komore moi si amona boy ola libanda mona mbule zo yem ndazo bengana moi si na obengana champion ngabi na bengi mon frère makambo ezaka compliqué ke bana basi moi si esike ekana moi si kokisa makaka mutu moko na bible comme na Élie le prophète akata batu mutu na tango na akata batu mutu Élie akima Jézabel akanela biyo ndongo kati batu mutu to kato po mutu ba ko zoé na Jean Baptiste akata na mutu te ekana moi si ekokisa maka attention na basi to vana mo banda ce sont baza être moko très dangereuse attention donc respecter et pesa respect mais ngala ko senga pe ma soki likambeza ndingo wana le misa mlongo le kon accélérateur quand il soit pas ndako bo solo là ce pomino baleka ko bengana parce que na émission na 2021 to za ba clochard ba congolais to za na bango déjà mais suite makambo donc ils ont la monika basi eloko mona zo mona yora na mekana ko bimamo mke kota mobali basi ezata discussion moke ata discussion ko beta ta kalashnikov abwaki pombe vous comprenez et puis ça na comprendre basi no suka bima na ndako longo na ndako na ngai kende tikela ngaba ezalo kula arme moko za na basi ya poto basa ka subelo msute. Tu sors chez moi, tu viens plus chez moi, ne mets pas tes pattes chez moi, tu peux pas voir tes enfants. Donc on a prise wana, ils ont faux prise. Bah tu vas vendre avant biso na poto 20 ans, basara makama, lelo ba se retrouver, ba ko maman nganda. Bo vula ba nganda tena vila ndenge mabete. Ba ko bato to tambola bututo kuta na ba libanda. Donc ça mode de vie moko ya bienté. Bo fa na ndako bo solo. Mais ce que monika la ki responsabilité leki makasi. Azana bande ko na ye, luka ba frère na ye, papa na ba parents na ye, so azana bo benga bo luka solution. Le ko la bana bazali po bana ba mona tata na bango parce que tozana kaka bande ba mona takota ndako bon papa, yebi eloko ni dégager wana te. Bino ma bo yebit. So père libando so benga so ko ndako ça na mo leke. Et ça la mo bien. Sikoyo bino ba mama wana tolobi côté ya basi lisusu kaka tozana malgré tout maître Churambo malobi ki alobi lelo basi mais bino ba fille comme tolobi ba garçon tolobi mingi bana basi ya ba mama na ndako ndi ba osama bi mais yo étant maman oza na poto oza ki fille à théâtre tant au monde ba fille à théâtre o baza na Kinshasa okopisa bango conseil ni na makambo ezo de kamibali bazo kende ba bisi bango te na boyana apota ngoya makambo ko mususu ezo bimisa mibali mabe oyo ça on est bon on ni baza ki sasa bongo biso pe tozala kuna ki sasa ndemo na bango kwata ba yebi sho vérité muto ndimo kutoza alors ba yoso komi kuno pesa so kuna ndiko yebi ma réalité mtu za poto amona mtu ndoki amona mute mabe amona nga jealous mo oboye na sale au secrétaire a ko lobo pe yo za kuna yo za ki de aussi mati aya ko vivre ngo ka moi di moi pena conseil na kopesa bango ezati parce que muto yo ke langa azati muto ndimina pe azati umwe ki ba oya ngapela to beta 4 ba ko comprendre mais ndiza ka bo mandi robiti mbala no lingi bona akondima ko titi wala ko mama na zu pena problème na zu pena problème aussi mato ndimate c'est même mo tango ya moni ba réalité mboka a uzasko bo moto ce y a pas de personne bo moto ya biso nyoto be ba na mboka o so bo moto te seke ona ndo ki be ba bebisa mboka ona luba ngo so za bo moto pele maile yimo te na mboko oyo seke za ko beba parce que ngapa dina zana bo moto pele ya pena conscience pele kuma ya mulai no pe mo oui ben faut mo ka ya vivre en réalité mboka yo siko lo ni ya malamu zuna poto tango yo ye na iloko ni na mabe okuti na poto tango yo na musana bino ya te bon ilo so mabino ngolo ba ka ba réalité quoi la réalité tout le monde na mboka oyo ya plus na mamutono kanisa na poto bon waiza mwanza virus waiza mama poto nga mati ko bete na masola poto na makini ba niveau Afrique na nga penati de réalité poto etikala ka la poto de yo ni yakandi poto o comprendre réalité poto mais nga mama poto na ngati obimisongo libanda non c'est une façon tant na lobby réalité tozonga pa na mais tozonga kota mettre Churambo maintenant to tuni bongo neti ko pesa bandeko bazana Kinshasa wana o bazo sa tête ba kanza ka kite soki mobile wana za poto bengi ngamba on a kende po vino ça bien ya on a lobby moi conseil ça rappelle bien to tuni gamu konzi tant to pesa moi conseil ma biza non mais normalement ndeka la auto batu ba koma déjà niveau mona toli ba yo ka souté congolais a koma niveau mona toli a yo côté tu vas baza maluba a ko yo ka yo te congolais yo ka yo te il faut ya ko vivre yango monde ozana ba problème ebelé soko yebisi ningo na otiko lokola amula to sito yeba déjà au delà mais ce que tant va vivre yango c'est là où le problème peut pesa nga libala ya
nalobi en général natika batatea tete mwasi obe mobali moto abengisa mwasi na poto bavai na eti basali ne 10 ans 20 ans eza pasi soko obengisi mwasi ntango ya comprendre makambo ya poto bokopanzana soki mpo uti na mobali kutu kolo soko obengisi mobali nde mosala punda lisusu bamibali soko obengisi na bandeko nanga basi tala buluka mibali awa na poto mobali akisa soko aya bozomona makambo aosala bino tumisana bandeko na bino awa mabe bobongisa mobali ya poto yakisa soko ayekaka comprendre poto moto aliboso okomenene yo basi mpe ndenge moko mpona nini ntango azalaki na kisa azalaki na bandeko te banoko naye batatelekeli bamonaki te mokolo bakóma na poto bamonani bakomwebisi ya mobali wana te ye moko mpe na kisasa aza korefe nini nazoloba ndenge ire nazoloba miso oyo aza komonela mibali mosusu na poto ntango baza koyeba kiti na kisa ntango osala théâtre na lelo epesa ekandani eza bongo moto akende poto yo mona te tomibongisa motu to wana eza c'est ta professionnalité yo somona niveau mobali afa kende yo na ndako no alataka balimbisanga basous-vêtement ya kala baboxer ya kala mais so alinga kende poto asombi déjà 30 asik mpo alatela banani azobongama déjà tokitaka kuna fo bongama te ndenge moko na basi bino mpe ndenge moko yo kasi akokende kolinga bilamba sika mpo na nini fo ozala kaka na ndenge moko boye c'est ça nadoyesa yo donc eza makambo moko eza pasteur yango moni bapanzalaka facilement moi j'aimerais bien soki oza na mwasi na yo awa bobongisana nga na kola bobongisa parce que loko babongisaka te eza kaka motu soki asa akufi mais soki aza na bomo ya bomeli yo motu te asali infidélité te même l'infidélité bible eloba okoki koboya tukompo okoki koboya te korapele ye te de bofai na bino mais kolobaka no osali boye mpo na boye na moi bato ebele bazwi bashite wana bato ebele baza maladi baotambola na poto awa kaka makambo oyo eza makambo moko fo kotala yango bien soki okuti na mobali na kisasa napesi oka 5 ans bopanzana surtout congolais moto alinga makambo akutela bana kote na bango esili libala ebebi aoyo kosu te okonaka ntango yo oyeka bomona yusuf kangama na momiela babandi diabo mpo na poto na diabo babengaka ko intox baka yo kangama na petit wana faux petit kuta azalaki mwasi ya ne po mwasi ya moto azalaki aka mwasi azalaki mwasi ya kuna nini oyo asimbaki boye yo mpe mobali lo yo kolobi komona komona poisonner motema na yo ti omona olembi okomi mpe kobimisela mwasi makambo oyo na kisaka kutoka oloba te onga pele na fanda bato oyebisaka ngai boye na boye mwasi ekomi boye kopanzana yango wana mwasi mpe pareil mobali ozolingo kuta avandaka na basi te tala boye na boye kutelaka mbango mpona kozongisa donc po tokóma na niveau te si yango nazoloba makambo nyonso eza baretombe oyo 5 dernière année oyo na poto bavivre yango soki problème eza na ndako vana na ndako ata mobali no aza satana 1 plus 1 égale 2 3 pe ya réponse mais ya mabe donc ye wana kaka mobali no mosusu aza te omoni roda lombre wana azala mabe te zalaka wana ye na obouge te topesi ye mbote en tout cas azala toujours malamu mpo abongisaka toujours asala mbangu nde yebise mais oui asalasala nde mbangu en tout cas koumela mingi te po talaka ekomi bon bazowela bato mona bazwi epesi mosusu yamani wana azalaki ndumba nzoka te yo nde oumeli tala lokuta na biso mibali soki nalingi mwasi nalingi nasala makambo naza nango ata kosombela mwasi wana bato na kosombele kaka moko na kosala makambo na ye nango besoin nakimi mina kosombela meme voiture ye mona baescro nde balaka te tande babandaka so akuti mwasi aza na bana escro ebandaka bonjour omonaka soko po timela baescro abayi na bana po be afa koteli bana ozwa motema na yo amotui bana akesombela ngo mo macdo ake na nini na babisika bandibu lobi oyo je vais faire des courses ya solombeli bana bacourse ntango omona bongo bi ai tata na bango asalaka makambo escro mokolo kaka kokokisa poso aza nango boluka motu na bomone su te toza makasi mamwana merci penda tokomi ya biso presque toshite na suka po tosukisa émission eza elengi mwa mingi po tosukisa na biso conseil nini opesa yo lobi opesa bandeko nyonso batika na kini te mais lelo ntongo tobandaki na ebande totangaki quand même kombo ya de londres oyo nalingaka mingi napesi ye mbote alobela biso langila nalingaka mpenda couple na bango na mama na biso Charlie mais conseil nini okopesa bango na ndeko na biso mpe mimi aza toujours ndeko na biso conseil moko mpo na bango conseil ezaka keno neti vie eza étalé déjà mimi Charlie donc mimi de londres baa bandeko nanga londres aza grand frère nanga Charlie aza mwasi na biso de mama bana na biso conseil na opesaka ke baloba nayoka mikolo balobaka maso ekufaka libongo etikalaka bana biso baza na kati totika tolinga kimia ezala parce que Charlie aozwa ntango bokola biso bana biso oyo aza mama nde moto asipotaka totika makokota mama Charlie nde komi deka oka Charlie oka de nde kofingana koba n'importe quoi te awela nini yango mwa vite ni quand omona tolanda koto bafinga Charlie koto bafinga de nde mama ona no comprendre te
tout c'est basé beaucoup pour comment la koloba avenir à bana bisu bana baza déjà na 4 baza bana na bisu bana baza déjà na 4 na koloba ka mamona vraiment to me kapé ko longwa na internet et longwa nan et ça vraiment bien té et ça la bien ta mukete juste ya na ngana bi ko sola bien sola pe marambo ici longwa na internet et ça biso bien ils ont fini ça mibali mususu o batikali mibali mususu ya théâtre o bazana bona mama bete mais bakotisi bango wana comme que tout le monde na base na bête za kokota des fois ça forme o elongo ici là parce que même si maman oza ondenge ate batamokili tozula o mabe ça les fois ils ont mobile oza ya tunga ko mingi mo be pesa biso ba conseil belé donc ça les fois maman open ici à internet non ba pi côté bande ko na ba comédien quoi tout tigala maman o à de Londres tout tigala ko kota boss to et qui mabe tato kota on et ça a bien été toujours on a peu si maté nous bolobi que non Charlie eza moi si moi oui azin poli ya banga mbalite le quoi ben si on balle comment ça mballe ba n'importe quoi na wana éviter na vraiment na éviter voilà tu rambo me répondre on motanga la kosoli mona liboso ya mibale zanga ate libala do matete zanga ate na libala photo e ba matete zanga ate ya couple bato bandeko na ngai oto ba otala biso couple bato balembe tango zokota makamba baninga tala nono ya yo avokota ya baninga mettre tu non mais ngai ne makamba zolo ba bandeko na ngai mibali na opesa ye conseil que vaut mieux un que deux que tu auras moni ozala na ndeko na biso mwasi azana bana na yo oyo ozomona que oyo ba okoya komonaka eza des choses différentes ba réalité za na poto za makambebele ndeko na photo zo katana poto avant to agir mbango même ko na makano sur na ba réseaux sociaux parce que tozo ba réalité poto te oyebi nga na mona ngo soki ba kangio na mboko eloko liboso ba tuna ka mutu oza na vie de famille voilà pour une ba tuna vie de famille pour eko na mwasi na bana soko za na bana ba kotika na bango pour que mutu aza déjà de ces déjà un avantage pour na frère na ngai de même moi si on a mabe makasi malamu mais tout la musique est ce que tu utaki parce que biso ko total la kaka mingi batterie ya na retard o ya avant total la raté mabe ndi total la mingi malamu total la raté muta ko za na mabe na ene na autour ba mais malamu na epezali moi je préfère ko za na côté wana atikali mama ya bana à vie donc azo mériter réseaux société azo mériter ko tumatu musu ko kota ko na makamba ko kota te na grand boule attaque noko moi si na botine bana peu importe le problème tozana ngo na ko permettre mutu ta ko atakutu na lingi likango atakutu na lingi moi si na ko lingate moi si on a au delà maman bana parce qu'on sait jamais dans la vie on sait jamais moi si musu to ko négliger bon na pe cet exemple avec ko so batu mais lobi pe ko mona ko mutu mami da bango wana ba libala mabe ba bisuka suka yako azade ka na position bien moi si ko mo le mabe lobi ko bala pe mo kana mboka wana mo konzimo ko bali o kimia oluki nzela ko kima mais soko zalaki malamu vini ko zala malamu ya on obi moi ça des motos en jelu attention na yedo ngapo nanga il faut bongisa ngo il faut vraiment soigner le ko kutu makama mo sema musuku to ko yeba na tate misa makama ko ya kuzu eza le ko ba biloko box biloko jido ko bimaka te fait ça toujours na kuzu mais on valoriser kaka mabe na ye bomba yo muto yebi atana ndako wa roi poubelle ezali mwinda kwa ronde na kata wa muna même na Saint-Élysée so ko na kata ko ta place poubelle ezali ngoli ba esika so ba kozala mabeza moi poubelle ezali cho mama foko ma tout papa mo de pesa na libala ki na ba kinzo nzinde ba po azama ele mingi en tout cas merci na balandinos o bolanda ki biso ndenge to lobi biso to batisi kaka de Londres na Charlie vraiment toza association na biso ba comédien ma maman biso na biso ma peut-être biso maman maya ko na pesa ba maman ni so biso na biso ba mbote bele ko to bozali ba mbote bele na ngibino mingi to kitani opesi mama mbote bele en tout cas so mbote bele timola mbote bele Chara Adam Lisa te koki merci la maman de 5 la maman de 5 la maman de 5 Carmel et Carmelia Christi vimo Melvimbo mana Luanda blessing na Paris mbote bele na batino so balandinga na biki émission oyo e ko so mibali mingi na nitie siko na position ki mobali oui makambo na zolo bato yebi ato bengi et puis émission na libina fandisa mobali wana fanda ko makamuninga ne mobali zolo aza sportif aza maître puis aza so yé okuta et puis aza muninga na bino mobali lokola bino aza na bakalita ki mobali so mazolo ba défaut na biso poto changer surtout to zolo ngo to changer te na ninga mapeti to teka mais yalo ibo ngala za jelouté na pe mo santuté mais na zolo bakaka alarme pour les gens comprennent que il y a un danger qui arrive na 2019 2020 ba 22 oya ko yoka ndeko ne mobali
vandisa mobali wana ndako omoni eloko alombe afanda na démission ayokande nazoyebisa bango. Merci beaucoup en tout cas, restez branchés sur Diamant Noir TV. Merci Edgar Mokonde azaki si ma caméra na edino image Panza Sangwa Congo azanga raté en tout cas merci na Diamant Noir TV. À très bientôt. Charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifié de mon corps en cas de rechute alinga kana bondela kailo kola bébé ya moi ekila monena pesa kinga ngumi asuwa yeteo paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir.